pesi bino mbote na kombo na Yesu, kombo na frère Jabianda, na vandi na mboka ya Allemagne, précisément na ville ya Hagen, na province ya Nord-Westfalen. Thème na ngai ya lelo ba bokilo ya poto. 60% ya mabala ya bato babala na poto bapara baza na poto bazo déclarer baza vraiment à l'aise te. Papa bokilo nazoloba na yo, mama bokilo nazoloba na yo. Bokilo na biso ba Congo to benga ngo tata nzitu, ça veut dire aza moto a respect, moto ya ko respecter moto oya bali mwana na yo, aza camarade na yo te maza bokilo na yo. Esengeli opesa ye respect, respecter ye, mais aza mwana mosala na yo te. Bible lobi mwasi akotika baboti na ye pe mobali lokola bakovanda ndako moko. Me bino ba mama bokilo surtout bazake ba boma mabala na bango. Soka moni ya ye kufi abandi lisusu kokotisa makambo mabe pa ya mwana na ye po mwana na ye pe aboma libala na ye. Yo mama bokilo ozo sala biloko ndenge wana. Ozo pesa mwana na ye conseil ya koyebisa ke no mobali azandeko na yote, mobali azamuto mosusu, mwana na yo na kata ndako ya libalo kotisa kaye nanu babule ya ko bimisa mbongo na kata ndako pona bino botonga ndako na bino na niveau ya Afrique. Mama bokilo soko zo sala biloko ya ndenge wana zo détruire avenir ya bakoko na yo pe avenir ya mwana na yo. Po yeba yango bien nazoloba mingi surtout bino ba mama bokilo kote ya basi. Nde batutozwi pena ba information mingi bino nde bozama be makasi epaya ba bokilo na bino ya bana mibali. Ya liboso bokomozwa ba mibali ya bana na bino lokola bana misala na bino, et puis bozozwa mibali ya bana na bino lokola ba punda na bino, et puis bozo pesa bango respecte, bozo tinda bana na bino po bakende kosenga ko exagérer ko yesa vidire pa ya mibali na bango pona nini bo futila ki bana na bino tike soit disant ba baleli awa. Mais yo mabokilo za na ba principe ya ndenge wana keba ozo luka o détruire vie ya mwana na yo pe obebisa ekole ya bakoko na yo. Respecte norme ya Bible, respect zwa mubali ya mwana na yo ndenge yo zulaka mwana na yo. Zwa bango ndenge mongo po bango mibale baza bana na yo po yepe atiki ba parana ye lokola mwana na yo atiki ba parana ye. Pesa bango conseil ya kotonga me ko yaka te pona opanza. Po bino soko ye ko obligé voir même mwana na yo ya mwasa bimisa ka bambongo o akoki ko soutenir libota na ye pona o a résoudre ba coopération na mbongo no yo zo sala mwana na yo fo kotisa ye na kati. Or que bibliquement eza bongo te ndenge nzambe atindelaki biso ba para to se comporter devant bana na biso na ndako mabala na bango. Tika bango à l'aise. Soki yo bokilo moni ke libala na yo obomi yango, tika mwana azala l'aise na ndako libala na ye na mobali na ye. Kolukate tellement yo bomi ya yo. Pondengo za marke wana ozo regretter makasi pona nini okabwana kina mobali na yo. Bosiko lingi lisusu mwana koma ko regretter lokola yo. Et puis yeba yango tout ça geloko moko boye na kati ya mitu na biso mwasi nyonso oya boti quelque part soka bomi libala mobali moko te akolinga ko na bolingo ya solo pona nini oza déjà na mikumba na yo eloko amuke mobali wana bando yebisa yo ke no bongo mobali watikaki yo pona na takutu osali le nécessaire pona yo meka ko changer ozala na bizali mabe yeba yango ke ozaka toujours na problème. Loba ke okutana na chance ke okutana mobali moko oya zo tambola na ko banga nzamba yebi signification ya pardon. A pardonner yo abosa na nyonso. Me yeba yango soko mibotelaki mikumba wana yo kokende nango na ndaku ya libala ekokozaka yo kaka toujours ba problème. Yango na yebisi yo mama bokilo tika bana bavanda à l'aise na bolingo na bango. Potango balinganaki bango mibale. Soki ozana posa eloko zela ngonga na yo ezali ba pesa yo meko senga te. Ko obligé pe te. Po ba para si bokabana mwana akendeki na ndako ya libala.
kendeki na ndako ya libala bozwilaki ye mbongo tika bango bavanda calme na bolingo na bango ba mama Bokilo vraiment nazoloba na bino bozana bizaleli ya kopesa bana na bino songi ozopesa mwana conseil ke mobali azali mbeta hôpital te mobali azali mwana na yo lokola mwana ya mwasi na yo bo faire attention ya koyeba ko torturer mibali ya bana na bino eza vraiment péché na miso nzambe surtout bino ba Bokilo ya poto ba misusu akomona kutu ke mwana mobali musala ekokate me ozoko obliger yo maman ozoko obliger mwana na yo pour obliger mobali no voir même combien de personnes bazokende kokota ba crédit pona kaka bafutisa basali ya cher pona yo mama ba mona yo danser parce que bali si mwana na yo balati si ye pété na yo muto ozoko obligé mutu soit disant mobali tellement lingi mwana na yo il faut sala ba dépense koleka niveau ya salaire na ye pour sepelisa yo mama yeba yango ke soki osaleli yango mwana na yo tango kena ndako ya libala nyongo wana soki eza toujours na problème mobali akozalaka ka toujours mal à l'aise na kata ndako parce que okotisa ye nyongo oyo ezalaki na programme na yete tika bato basala libala na bango na ndenge ya calme lolenge sengeli kobalisa mwana eza mbongo te kobalisa mwana eza place a kozwila fonda yote po bandela ba faire na yo parce que soko rataki yango avant otaki projet na yo tango yo kobalisa mwana ke tanga na kozwa mbongo ya libala ezala yo papa ozobalisa mwana otsa motema na yo na mbongo ya libala ya mwana osala ba faire na yo orate parce que mbongo libala eza symbole biso to sala kameto yaka te poto teka bana na biso yango na tika bana basala bolingo na bango na ndenge sengeli soko lingo kende pana bango senga nzela kende pona kopesa conseil soki problème ezali kende wana oyebisi mobali soit mwana na yo eloko nini yo ozana ngo besoin zela ba pesa yo mende kozwa te yango bino ba Bokilo ya poto tozwi déjà ba infute d'information sur 80% ya mabala mingi awa na poto soit disant 60 à 80% mingi ya bato babala ba para bazali awa mabala wana toujours eza na problème so eza na problème te na kosenga product na mbonga libala et kozala toujours problème il faut supposons mwana na za na kata ndako ya libala mais faut suki paralysis makamba papa na mama faux c'est faux bo changer bizaleli soki bo changer bizaleli boko tulisa bana na bino soki bo changer bizaleli boko bebisa ba éducation ya ba koko na bino soki bo changer bizaleli suka na bino ekozala mabe ko linga te mwana wana olelo aza aveugle zo bomela libala lobi abalukila yo na yo Bokilo oyo balisa mwana soki olande mission oyo changer motema na yo soki te timbo na nzambe ko beta yo parce que ozoke détruire foyer ya bana na yo o kaka nazalaki na mpona lelo ba Bokilo mabe ya poto nde yango na to changer bizali na biso pe to bosani te na pesia Isabelle Mbwati mbote yangoyo o pesi pe a Miguel na France mbote na bango pe na bosani te ko pesa Pauline na mboka ya Hollande mbote yangoyo et puis MB de Powell mbote yangoyo et puis bizo makasi epa ya mwasi na ngai mama Maria maman na Janina mbote yangoyo et puis famille Jean-Charles bisous bonne fête petit frère nanga Lushu Lushu Malungu na mboka France na mwasi na yo mbote Dr. Nkiala yanga grand frère na kata mboka ya France ya yo yangoyo merci bokomela ngai et puis na bosanité Irmão Lazaro na mboka ya Anvers kalata zo bimsa CD na ye ayembeli nzambe na dimension moko vraiment ya malamu Irmão Lazaro estamos sempre à espera do teu CD et puis Irmão Adão na mboka ya Bonn ya yo yangoyo merci bonne année merci.